grandeur et l'artiste. Donc voilà, donc je pense qu'il faut tirer la leçon. On a des délais les gars, papa, la polémique, pour valoriser l'artiste, tant que na bango, on voit qu'il y a des fleurs dans le bureau, c'est vraiment important. Tout la raté sur le tapis, voilà. En tout cas, papa va parmi bateau la musique sur le plan international. Donc voilà. Merci du cap. Depuis que vous êtes sur les pas. Je vois rien avec les papas. Encore et comme. Bakina Mazolanda. Aussi de manière que la papa Wemba. Maman que j'ai nouvelle one. Ma climat va rouler là. Ma congolais va rouler là. Ma africain va rouler là. Mon natif va rouler là. Et on a tout ça dans la climat que tout ça en sorte que Boxek qui a Papa Wemba. Dernier hommage à Papa Wemba. Tous en arôme, tous en la discipline, tous en la discipline ma casse. Tous en discipline zala toyoka tolanda ndenge organisation salami mais dans le bateau exact oyo moko yimbi biso zato toye parce que papa te pour nous abana ya kati bana molokai bon toye mpona motema etondi na mawa nayebi te soki kofongola motema ya moto bakoki kotanga mais nayenga personnellement mpona namona soki likambo nayokaki eza ya solo ensuite nakei mais naza na mingi aloba te motema eza na mwa pasi nga naza nga mwana matonge mwana molokai parce que so olandi na kati ya molokai esuka na i masimanimba osho elokola makandaka na india yana mwana india donc papa azalaki kulutu na biso na molokai et puis grand frère nanga aussi icône idole nanga donc naza vraiment très consterné et nazosenga mpe autant baïvoirien bapesi lokumu makasi balakisi mpenza combien il fut un grand homme biso mpe awa na Kinshasa tolakisa que Baobsek ezala vraiment haute en couleur mais dans la discipline, dans la dignité donc tozosenga mais vraiment toza très consterné. Merci. Oui. Eza pasi mingi parce que naza na longue histoire ya Wemba naza itinéraire ya Wemba nazo Wemba depuis 81 tosali ba œuvre à partir ba œuvre nga zwaki ba beloti ba dikando ba na lenza ba œuvre donda sa produisa titoke poto kosala nani akoko de wana je suis resté avec Wemba donc totikala wa di lelo yo tozala kaka même ndenge aki contrôle tout ça asa koyebisa ngai pe nazaki komona nazaki koyebisa na moni betaka moke sikoyo topuse na age alobaki nayebi na kosala moni donc mpona ngai vraiment naza na maloba oyo naza nango ekokobunga lelo te vraiment je perdais un monument, je perdais un être cher pour moi dans la